comportement ya Blana Mosaka lelo, est-ce que ayokela papa na ye Blanchard Mosaka to te? E kombo wana Mosaka, Blanchard Mosaka lobi nini? Bandeko ba audio eza tokochela bino bolanda, tokosala juste analyse ngana bino parce que eza makambo o eza na internet o tokomona biso juste kaka analyse sans kofinga, sans makambo susu, juste analyse. Voilà. Mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez la famille. Je vous aime. Quant à moi, je vais bel et bien. Bande konangai. To bandi na sujet na biso ya comportement ya Blana Mosaka. To mona ki ba sortie médiatique ezaki tellement belé sur kombo ya Blana Mosaka akeke zongi. Blana Mosaka sur Fally Ipupa, Blana Mosaka sur Koffi Olomide, Blana Mosaka sur Batu oyo ya monaki fo aya ko citer ba kombo na bango ndenge ayelaki biso. Et Blana Mosaka yemoko amiloba aza parolier, mais kombo wana pe ya Mosaka est-ce que za kombo oyo papa na ya pesa yeto kombo ngo amonaka ke papa na nga benga ke Blanchard Mosaka nga pe na lokota yango. Vraiment bandeko tomona ndenge aya aloba ba n'importe quoi sur Koffi Olomide, aloba ba n'importe quoi sur yemoko, abeta même masolo oya abete la biso sur Fally Ipupa et keye zongi. Bana mama toko yeba te, est-ce que makambo Blana ye la biso ezaka ya solo? Question mark. Po awa tozana ba audio oyo Blanchard Mosaka le quand même pas Frank Stemai. En tout cas abeta c'était sur ma solo oyo Blana Mosaka yanango. Blanchard Mosaka loba nyonso ezala faux et archi faux. Et tolali tolamuki ayeli biso susu li solo ya mwana na ye. Soit disant mwana na ye ya joueur bateka mwana na ye bateka ye na ba soki $80,000 et tout ekeye zongi asomba ndaku ekeye zongi. Mama bandeko la famille biso tokoloba kaka sur ba audio, tokobeta masolo ka sur ba audio parce qu'il y a pas audio. En tout cas tozana ba information o tokopesa bino te o eza sur o biso toyebi. Tokoyela bino ka oyo bango moko balobi na minoko na bango. Mais avant tokende na oyo papa na ye Mosaka ayebisaki na conseil o bapesaki parce que Mosaka apesi même conseil. Apesi conseil ayeba ndenge nini akoki kotambola, ndenge nini akoki kosala makambo. Awa poni nzela musique, Mosaka ya lingaka te asala musique, mais vu que ya pona nzela na ye atika ye asala yango. Et Mosaka ye koyebisa biso awa ndenge nini Blana Mosaka akoki kotambola na musala o ya poni. Mais avant to le kana to kana audio ya Blana Mosaka ye moko alikaki na émission oyo ye moko alobi po abeta dia masolo to ebite masolo wana biso to mona ki aloba vrai, mais or ande comme so balobi aloba lokuta. Siko oyo ayeli biso to kolobeza vrai to ya lokuta. To landa nanu na solo oyo Blana ayeli biso nde to continuer analyse na biso. Tena viva na futi la kapale ya Gaya pe mwana na ngabeta na Marseille. Ngana na lifanto a ajimona pecho. Leki na ngagradi. Nana lifanto beta na Marseille. Ba pesa e koka. La somme de la vie que nous à l'école de foot à Marseille au Kenya club mususu to beta ba pesa 80,000. Mwana na pesa 80,000. Ngana zo 80,000 Abel de Charme wa ya BC déjà na latino ta edanga tsote tembe yamba bel. Na somba palais à 55,000. Na 80 chaba mwana nga. Musu na bomba na banque na tika na 1 mois pour ba locataire ba na kati ba libérer pour na banda construction na la ronda mbotika na modifier. En fait n'arrive à vrai. Là ba fait ça rappeler ça moi na mka ça na orien na bana dama kana ngango. Na ba YouTube na ba faire na nga. Mikili pona kende li fanta so abigale banda le na posa papa biso na dogetika na entraînement. Mundela oboya. Pour mettre l'équipe de France. Aboya le beta na RDC na Léopard. Abe pour que tu ailles à fond boiter matembele taboya ki no amenga tatane grave loose. So na keni na côté mwamba Léopard. Mais il rêve na beta l'équipe de France. Vous comprenez? T'as la petite le baler Cristiano. Mais femme à Cristiano va nga avec na liki na qualité. Mais na zanga rapport tout. Tu na vivaka bien. Na futi la kapale ya Gaya pe mwana na ngabeta na Marseille. Ngana na lifanto a ajimona pecho. Leki na ngagradi.
na lifanta betaka na Marseille ba pesa ekoka la somme de la vie que nous à l'école de foot à Marseille au Kenya club mususu to betaka ba pesa 80 000 mon na pesa 80 000 ngana zo 80 000 Abel de Charme wa ya BCB chaque na latino ta edanga tsote tembe anda belle na somba parler à 55 000 na 80 chaba mwana nga musu na bomba na banque na tika na 1 mois pour ba locataire ba na kati ba libérer pour na banda construction na la ronda mbotika na modifier. Hey bana mama, j'espère bino mo boyoki blana mosaka. Abeti lisolo ya mwana na ye, ke mwana na ye aza joueur. Blana mosaka abeti lisolo ke ya zanga ke lokote, avivaka bien et ke zongi abalusi ekei boy ezongi boy. Mais est-ce qu'il y a solo? Poto komi ko banga pe konzime na ye parce que koto yo mosaka koloba kokosaka biso. Tolembi pe lokuta. Déjà na ba commentaire ya lisolo oyo blana beteli biso sur mwana na ye ke ye bateka mwana na ye mwana azala so na Belgique so na mboka nini wana yo boyoki wana bateka mwana na ye na $80 000 ye asomba ndako na Congo soki ya $50 000 soki combien depuis bane leka et ndako wana azwaka mbongo ya balocataire ye moko azolinga kota kuna eke zongi azangaka te. Mais bande ko ebele babengi biso balobi mama la grande mwana mobali azana lokuta ye mutazanga quand même 15 000 francs lelo akoloba ya azanga ke lokote pona ni kokosa batu boye siko to koyeba te makambo batu balobi na oyo Blanchard Mosaka lobi to pesa nani raison to loba ke Mosaka vraiment Blanchard Mosaka azana raison blana zo ya kokosa biso. Mais ce qui blana koko c'est malamu te parce que ba papa mikolo ebele o bavanda pona Rolanda biso na internet ba mama mikolo ebele ba responsable ba ministre ba to ndenge na ndenge balanda biso ti oya koko sa bango makambo minene boye yo osala boye yo ozongisa boye est-ce que bande kolanga eza malamu vraiment toyebite wana ezaka ba question to ko se poser. Pour en tout cas mission on de qu'on a biso blana sala kinga vraiment na komi na badoute ko ndima blana déjà ça garçon moko aza na sagesse belé aza na intelligence na ye et puis ayemba bien so to lobi ayemba bien te to alokuta blana ayemba bien mais eloko nini ko sala ke blana azala mutu likolo eloko nini ko sala ke blana azala vraiment poser te na musala o a sala eloko nini sala ke blana alobaka ebele ngana bino toyebite mais tokoyoka oyo azali bongo tata oyo abota e papa na e biologique toyoka makambo oyo alobi et puis na suka nango apesi mwana conseil et conseil wana est-ce que mwana saleli yango to asaleli yango te tolanda mon papa saleli yango oui c'est exact sur jet ben à prison jet sur ce côté jet comme là-bas les avantages à vie au même matin au ressort ma comme bébé fait mo et so mutako tanga akenza papa no ti makala dio moni mutako sala pa na et alors Jésus de là bon nzamba que ça n'a pas sata et c'est nzamba mona Jésus né ah c'est ça mais il y a ça là mais na qui pas tâter de passer la chance yimba mais tika ko masolo lukuta tika ko yinisa batu tika kozala impoli na musique tous les vedettes yo leki bako tous les vedettes bazali le côté pana yo ozo corriger na bato yo ba mona ndela liboso na ozo corriger na bato mukile ko yo côté ole oyemba okokoma neti kele ya po bipo ya sika obana basumbelaka ata bachilo madesi basumba na magasin bachilo soso kolia mote ozaka na idée ndenge vana na nie okomba na sala succès ya kele ya po po te ya sika na magasin tu bachini mutu biloko ali na kolia mote donc yo yemba chokuma bazozi za to suba taluka ya finga papa ya finga kabo bakomo yina yo goûter donc to da pese sous chance eta que permet ayemba conseil mo na ko pese atika koloba loba na télévision ata la zobozie personnel bilobele asa akufa koluka ba problème da ba leader zobozie asa donc atika bilobele na TV akomani ba omba OK ayemba kato tali petit monsieur j'ai 33 kuna na latino ali ba pourquoi belé mais na mona la TV na mona la TV zo le batin na mona ayemba
Boy. À se concentrer, à sa parole, à sa bande de danger, à y a TV, à la sa fruit, il y a travail, toko lingue na koyemba, toko lingue na bande, les lots petit fali, à l'équipe a velé des bélés, pour que ça qui est bien, que c'est bélé, donc les lots nous a velé des bélés, pour que c'est tout le temps en Congo, petit fali à l'équipe bélé, et bélé. Et puis nous bon, on est dit qui on tient au cabas, tu vas lingue. Nazo banonga na selection challenge nga. Oh. Takana ki mosaka nanga na selection challenge ko. Pelo ba bina sani. Na ko parate. Comme on a Blanchard. So ti lo ko montage ko mona. Ah ouais. Donc aza na respect na bato basala musique ya vaille et puis na mukolo. Et puis so lengi na te ba beta masolo ne a 99% ki ya bato. Pour bazana besoin na ye, bazana bato no ko ba kuste ba beta masolo ba moko. Bato ba ya boya ko répondre pour na yete ba ya na ba nga ko ba nga ti ba respectera na ningi na respectera bango ba na soni ya komona nga. Bana maman, je crois bino mo boyoki la famille. Boyoki o Blanchard Mosaka lobi sur mwana na ye moko blana. En tout cas ya ko bakisa kuto ezate. Mais déjà blana koyoka o Blanchard Mosaka lobi veut dire te confirmer parce que ye aza tata na ndimite que Blanchard Mosaka ayoke la blana Mosaka jalousie ya nini bande koranga lelo soki blana Mosaka komi ere akomi na mbongo ebele eza honneur ya famille na bango lelo soki blana Mosaka akomi to cheka ata président to akomi na dimension fali aza nango lelo esengo makasi kezala ya nani ekezala ya Mosaka. Alors nandimi te ke Mosaka kokosa marambo alobi na biso sur mwana na e blana. Déjà blana alobara mingi ba histoire nyonso yaka ko relater biso tokomi ko banga ko nzima e pourquoi parce que le kuta apparemment elata na nzolo to apparemment le kuta eza makasi selon papa oya bota et selon biso te la famille selon papa oya bota e Blanchard Mosaka. Alors toko yeba te to nzimela ye to nzimela Mosaka. En tout cas nga na part na nga la famille nga na nzimeli papa bota e. Parce que papa botaye amona mo iliboso aya okosa biso te. Papa botaye nandimita okosa biso pour baby sa carrière mwana ye. Quelque part conseil surtout à pesier na suka. À respecter ba mikolo. À l'exemple même ya Petit Fali. Lelo Petit Fali to moni kuna même album Diki Diki Bimi. Blanchard Mosaka lobini na salelango même clip et a salelango même challenge na fait na TikTok. Batu batala e bakumisa e bayemba e talaka ba Blanchard Mosaka pe ba batakale ba batakala totala bango to se retrouve pour na Blanchard Mosaka sikoyo asala même challenge apekisi mwana atika oboya ba fabrikas ba héritier ba bina filé apparemment parce que alobi yango pona nini parce que blana azomi mona yende selon Blanchard Mosaka. Alors Blanchard Mosaka alingi mwana zana komikitisa pour que ba oyo basala musique avant ye ba pesa epe chance ole aya kolobara mingi na télé Blanchard Mosaka ebisi mwana e asala rande musala mingi azalo apesi même exemple ya mbwa bande konangai mbwa azalaka muna ko epana bango libanda azala lokwa soso basupira mai mais biso na Blana Mosaka to komona le contraire. Blana Mosaka libanda nde azo bima yanke apparemment na kati ndako na bango azo bima malili ola betaka ba masolo wa ko betaka oyo soi-disant eza même pas na âge na ye pour déjà lisolo ya fali ndenga lobaki ke fali akoma na kati ya chambre et ke zongi lisolo mususu abetaki oyo papa na bango banda ko betaka guitare ye wana azoyemba ba masolo ebele bela relata biso apparemment sur 100%, en tout cas selon Blanchard Mosaka, selon Ngate la famille, s'il vous plaît. Selon Blanchard Mosaka, sur ma solo sur 100%, 90% ya lukuta, 10% ya solo. Alors biso tokolobani ni place wana. Singa famille ebenda na kikata na ate. Conseil oyo Blanchard Mosaka pesi mwana na ye soka pesi c'est parce que il y a l'amour azana bolingwa mwana na ye muto balingaka bapesaka ye conseil. En tout cas la famille na ebite soki conseil oyo Blanchard Mosaka pesi Blana Mosaka soka kosi to ya solo
mais selon nga en tout cas conseil wana eza conseil ya mabete eza conseil ya papa oyo alinga mwana na ye avancer papa oyo alinga mwana avancer mais apparemment pe kotala boye Blana pe a changé moi muke po mikolo pe to mone penza sous na médiate apparemment yokeli papa mais tellement loko mesana nango po otike zaka facilité mais toko mona ya ko continuer ko sala malembe soka leki na émission aobeta toujours masolo ya bato ala betela biso oya ye oh faut betela biso masolo na ye même ba journaliste ba oyamba yo okoyebisa bango te s'il vous plaît so boyambinga bobeta masolo na nga so boyambinga botuna ngai miziki na nga boyembisa nga mingi so bayembisi mingi kezala bien pour na ye la famille mais non ke ba lobise mingi soki ba koyembisa e mingi akoyemba et que aider biso même to yeba banzimbo o Blana Mosaka sali et que aider biso makasi to yeba ye kaka na koyemba na ye wana soki azoyemba mais non que azoyemba te azoya ka korelata ka biso ba makambo akala ya bajuna mombafu ekeye zongi ngai ndenge naza awa mwana ya Blana Mosaka et puis éclairci biso komo na ye Blana Mavuzi Blana Mosaka te Mosaka wana Blanchard Mosaka alokota yango bapesa yango tango azaka joueur et Blana Mavuzi bandeko si réellement mwana na yo bateka e bapesa mbongo oyo ye oyebisa biso baye me mbongo yango eza ya yo te mbongo wana etali biso te wana ekomi vie privée na yo biso na minitio eloko tokotala eza miziki oyo kosalela biso eza kwa mambo afali po patanga yela biso banzembo bamede bebe petit fali ayeli biso badikidiki oui to accepter to beti maboko mais on etikali soki bafutaki $100,000 pour na nzembo ane tali biso te potanga koliango ye na mbana na ye na mwasi na ye biso oya biso ezake toyoki miziki to se retrouver lito yoki eza kwa lito ibache biso tiche coton to yoki to yembi to se sentir que po eza na banzembo musu la famille so yoki yango elongola même stress eza na banzembo mususu ebongisela bato même mabala bajara banzembo wana to wana ngo besoin mais to wana besoin te ke ngai mwana na nga bafuta ke ota mwana na nga betaka bo to mona bana ba jibe mpiana basalaka bazana ba place so basalaka to mona bana ba jibe mpiana to mona bana ba weranson bazana makambo minene basalaka mais ata mukolo moko te bayaka kolakisa biso oyo bandeko na biso mingi balakisaka biso alors la famille faut tosala très attention tozala mayele tolinga eloko nini Blana Mosaka linga eloko oyo lingi babien na yo etali biso te babien na yo eza ya yo mwana na yo mbongo oyo azwa soi-disant eza ya yo na ya ye yoka conseil ya papa betande mosaleleka maloba na ebele ndenge mopao ayemba yango mais non ke maloba eleka mosala na ebele donc voilà la famille bo s'abonner bo like bo partager ba commentaire na bino ekesala bien ba commentaire na bino bandeko ebele bakanisaka ekomaka te ekomaka même mpona bango bato oyo tokolobelaka ba commentaire na bino esungaka makasi alors la famille analyse na biso toyaki nango na journée ya lelo eza nde yango wana abonnez-vous like partager bisous.